signification à mon confinement? Normalement, explication ni na repesa bino bato boyebi yango te boyeba yango ndenge eyelaki. Pour nga na yebi ke na ndenge tozolanda information ke malade ezali mekisi na ona emonani te. Bongo confinement elakisi nini? Wana nde eloko eza te na mtuna nga. Oyebi yango te. Est-ce que okopesa bato signification ya mon confinement? Te malade wana yango nga na oloba nga na yebi na ntango na okolo na yeba akibeka malade obsebi ya bukoko lokwa malade oye mpepa mundele wana oyeba ngo ndene wapo batuna mindele kaja ona lobi awe zate biso yebi na biso aha malade zate on yebi biso to sengi na bakonja mboka ba libérer ba je batambula malade zate signification à mon confinement na yebi yango non mo confirmer na ngai pona vaccin wana bazo saka na Chine place eutaki mon confinement pona yo elakisi nini pona ngai elakisi malade zate na Congo. Confirmé elakisi vaccin wana biso to boyi yango. To boyi yango. Donc confinement elakisi ko boyi vaccin. To boyi vaccin. Signification à mon confinement? Bon, là non. Voilà. C'est pitoyable. Non, méditant au type. elakisi ke ba saladine banketi ba kanga bato ba maladi wana ba mona bango. Mo pona vaccin wana balubaki wana. Biso awa soki tomela na biso vaccin wana te bazongisa ngo kote utaki wana. Donc pour na yo mon confinement ezali faut basala enquête. Faut basala enquête ba kanga bato ba maladi wana. Bo bato ba maladi yango ba kanga wana. To mona bango pété. Te na yebi yango te. Bana botama na yoka ngo pété, na mona ngo pété na yebi yango pété. Donc bango ba yeli biso wana, biso te yebi na biso yango te. Donc mo eto lo balo belebele ezate lo yesu aka pona bango moko. Eza maladi nini? Biso yi maladi wana te bana mukile banda yebi te. Ba pongola biso be église, ba pongola biso be église, wana pota be église. Na yebi yango te banda na botama peka mbali boso kwa kombo wana. Confirmant banda la bota mbali boso na yoka ngo na yebi yango pete banda kaka mona kaka lelo nde na yoki yango yebi yango te papa banda na bota mana kola ti lelo na tika ko yeba mo wana te na ko yeba ko lopa ko na nini na yebi yango te ngale bi mo wana te na ko yeba ko déterminer yango te na yebi yango te Na mona ko tune na ko terminer ngo te dans l'âme ta sens na ngo te ba mo nde bato ba yeba ba nde ba 600. Bon, confinement est d'abord verbe à premier groupe. Et ça donc quand par exemple et loko moko boye na mboka net Covid 2019 faisait loko moko net virus moko mortel au lieu à la propager na zo batu mususu yango ba kotia batu na confinement de façon que batu ba bando tambula te ba se protéger ba vendre place moko pour ceux qui ba tiki batu en circulation virus wana ko za la propager. Mais si quoi le confinement RDC c'est un faux confinement. Est-ce que na kaluka vous a confiné? Les gens ne sont pas confinés, il y a les gens circuler, circuler. D'abord en RDC, il n'y a pas un confinement. Confinement est athée. Tout le monde, par exemple, en Europe, en Amérique, en Asie, ils sont confinés. Mais ici, ils sont confinés, il y a les gens qui vendent, il y a les activités, ils ont ça là. Tozi par exemple, commune à Gombe, bino bolobi ango que non, virus est zakuna. Mais, désinfecter commune wanate. Les gens circulent, mais on se demande est-ce que réellement, si elle a qui m'a vérifié ces accounts, pourquoi va désinfecter qui commune ou en a va désinfecter yango. Tout le monde.